hein? Vraiment, évitez-moi. C'était na yo komi kose pelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa ba sepeli Abidjan ba kotarango Paris pe ba kotarango États-Unis pe ba komone Titango et HP Media Titango kitokwe www.ehpmedia.com Titango kitoko na kotala ema Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Gordon Doudou Kembeli, Edo Amani, Gordon Doudou Kembeli, HP Media Sito Agayare, HP Media Tita Gayare, HP Media Tita Gayare, HP Media, Chancy Amani, Pista Papa, HP Media, Nalinga Garanga, HP Media. Ngalinga EHP Media ngalinga EHP Media ngalinga bandoko balandi ya EHP Media lelo tokutani lisusu pona ko betela bino masolo ya bana oke mais na kati ya bana oke tozana représentant o abebani mingi na kombo ya épine babena ke Denzu Lipasa mingi épine ye azali bongo na kokoloba mo kitani ya Carlito Lassa tope ya Shakembo o basi bakenda mais papa Lutumba a pesi confiance mingi na Denzu Lipasa o babengi mingi épine yene tokobeta masolo ya vie na ye ya carrière na ye ti ningi zala kaka donc bon comprendre à travers cette émission voilà mbote ndeko épine mbote to gogo Gigal boni kitoko to qui se présenter n'est-ce pas devant le public à travers le monde parce que à travers le monde entier ça branché ça braqué na yo pour ba nani wana susu babiki azali mokitani ya Lassa Carlito mokitani ya Shakembo épine toyo kaka toyo mais qui se présenter qui êtes-vous bon ngai kombo na ngai épine Denzu Lipasa mwana Lipasa oyo asala masolo ye donc epini yeyo mwana bana oke nazopesa na mbote ya mingi na papa Lutumba pa Lile Poète papa Simaro pesa mbote trop nenga za en bonne santé na mikolo nzamba sungi bon kitoko trop kombo na ngai epine Denzu Lipasa chanteur première voix ténoriste donc na habité na ko bandeni polyvalent quoi. Et puis na uta wapi avant yambote bayambaye na bana oke parce que président Lutumba il ne peut pas prendre n'importe qui à adhérer au orchestre bana oke et puis azana ba tout neti Lassa Carlito pe Shakembo na habité et puis na banda wapi bon et puis na bandi musique na bandi yango na église nzoyemba nanga lokola choriste kaka na ngoyemba lokola choriste nzoyemba na jeteki na ngilima wana nzoyemba wana kokende ti orchestre ba quartier botami beti na rue des Sons na ba Dédé Chasko ba to belé to beti na rue des Sons to beti ma orchestre muso zaki na matete wana beti ba parcours na ngana yego beta na parisien o Zikoman na pese pe mbote place za mwana Bruxelles na beti na Zikoman na yego beta lisusu na type mora zana Londres soki nazoye basu Steve Mbanza na robeta musique trop na bana poto nde ya so utaba poto baso mona batala idée pena en kota na orchestre na beta orchestre wezaki na moto dai gana ina ngana mona gana na ba fina ngami mikili ba utaka mikili to yakato kanga makalungi c'est ça mais lelo et ko sala et ba vient matete ba décider ba tuloka ba jo kisisi ba jo angesi ba décider bi non petit bi nous dans ba tembre wana ba PDG Somida on peut se remboter place ba ali abi non moi na yo da rapena na tembre wana il faut
ozala na orchestre wana bana oki na 2003 na koti papa uti poto na 2001 bachake mbo batikali koya na ye nde biso bepini toye ti lelo boye ndenge moyi toyandi papa asali biso bateste bon sali bateste bamadilu bazalaki asalaki eloko yango bamadilu baali Carlito azali ozwi Joski azali mpe batembre wana ko ekangama mpe tozalaki wana ti lelo ndenge tozokontinue lelo toza na bobo gigal nayebi te epine denzo lipasa nini oyo ososali oyo emarke papa Lutumba Simba parce que il y a un grand prêtre il y a n'importe quel chanteur si vous êtes chanteur et que convaincre était en tout cas c'est vraiment difficile pour adhérer au orchestre nini oyo iselaki que papa Lutumba a convaincu de manière à ce que yo vous allez adhérer à l'orchestre. Bon papa Lutumba azalaki na confiance wana mpo amonaki déjà na bandaki kosala batembre puis nayaki tala 2003 lelo boye esali ba 13 ans batukende ba 14e année donc apesaki nga confiance wana mpo amonaki naye na tembre ye aza papa aza na lito ya nzoko lito ya molai mwa amonaki abite fona cadre mwana oyo salaki teste na je crois bien awa nazoyembi nzembo ya Carlito nayebaka nzembo ya Carlito maya ngai nakangi maboko na moto makambo matondinga motema ye nakomi kotanga mikolo na misapi nakomi nde kobanga mbala liboso tosalaki matata ezalaki kaka boye soki nafongolaki miso te olingaki yo boyanga nga partir wa biloko wana pere etala bino mwana nazala tembo wana naepesanga lisusu nzembo mosusu kaka Carlito bakoti nayemba su makolo ya masia tongo etani ye moye kobi makasi ngai na motema ye molili makasi ye butu eyindi ye ngai natangi buku ya nzambe banda genese tina apocalypse babiloko wana nayembi bavel kase donc moi parti à vers cassé parce que moni out tout ça devant le monde dans le baga parce que bana poto bazali basala ba critique biso ba journaliste ba critique pe ba artiste to yambaka mais yo quand même to yambi aux artistes ya munene poso beta na orchestre ya munene wa bengi bana OK donc tu confirmes ngape na reconfirmer yo n'habité moi extrême que ya vers cassé ça na moi bien pour na bana poto bazona de par le monde vers cassé tongo ya lelo ntongo ya makambo ima moi moboy kobima lelo ntongo ya moku ya mama ye napekisaki yo kokende nalingaki tengo tokabwana tala lelongo ofingisi ngai na miso ya bato ya Kinshasa nabondelaki yo mingi ebongaki oyokela ngai tala lelo okomi konyoka maonga nazali te sango nazali koyoka balobi ngai mobali ya poison bazuzi ya nzela o bapesi ngai fote likambo batuni te soki bongo ebosani bandeko nto mpe esali fote nzoto mobimba ekofuta o fote ya bongo pongi na kiti ya matanga bandeko ndoto ndambo epai bakoyemba epai bakolela masiya e simaro bobo e on a évité na quoi. Merci. Bana poto, bana bipai na bipai, oza épine quoi. Tant bazolo ba épine donc nzube ga ndenge mo lobi. Donc remplaçant valable ya Carlito Lassa na kati ya groupe bana OK ya vient nga Simbaro, papa nga ben nga papa. C'est notre père. Vous comprenez? Yende mtasala ke bana bazala mais a confirmer moi na naye. Moi na kutu te koko. A confirmer koko na na kombo ya épine. Na si sobozola na quand même photo momoni photo za na sima na biso awa eza lupangu ya vie Simaro Lutumba na yolo sika bana OK betaka tous les jeudis rendez-vous ratakate pa Jeanne Mbole Mambole yolo kamina 24 to bana poto émission oyo eza émission na 1900 botala ngo chaque fois pour na salle émission et pas un grand prêtre na salle émission et pas un musicien oyo aibani na kombo épine remplaçant valable ya Carlito Lassa oyo bino moko boyebi mwana poto lelo akoma na ye musicien chrétien. OK alors et puis naibité ça fait combien de temps ça na bana yo on a ça déjà 13 ans
13 ans. Et belé boy puis. 14 ans, on a continué en 2003. Le premier chanteur, tant on vit, il petit poteau, chacun mon groupe, chacun mon temps, on va. Les gars qui, papa qui est mon go. Chanteur, qui est depuis Pessika ou. C'est quand on fait la test, na sika to vanende sika penda et puis na sala la test na yao pour awo betaka chaque jeudi awo bana poto bana bipai na confirmer bino lisusu ke awa ezali siège ya bana OK na si bozomo na photo donc ça bisika oyo bana OK et salaka et betaka ndule presque chaque jeudi chaque jeudi et ça siège ezali lo pango pena ezali pena pango ya papa tozana mama awa mama mbole mutazalaka awa mama biso mbole azalaka awa mama mbole asala eloko oyo ebi kaka tous les jeudi ko ratete bana mikili balela eloko ya jeudi na yolo erataka te donc bana mikili balelango papa ya bayaka to ya moni manjani asala eloko wana mambole et puis n'habité album nini tope melope nini oyo papa Lutumba Simaro asi asali oyo et puis ne peut marquer quand bien même tu éviter peut-être promotion des athées mais na lingi vraiment o expliquer na ba téléspectateurs au besoin na de par le monde nini oyo et puis asi a marqué na kati ya banzembo tope album oyo papa Lutumba asi asali. L'album Papa Lutumba Sali ngana participer pour nazalaki déjà na bandela histoire ba descendant donc na sali album à liboso salle d'attente oyemba maki ba fait beaucoup ba yembi papa wemba ngamba zoye mo yembi ça peut faire yemba chentemba mambila bela yemba mama na biso ana yemba nzembo ya mobali ya bébé ngana yemba yuna na redi na bailo kanto vena nga bailo sala dio ana ya yuna bisum to yembi nzembo ana yuna na kat album na yembi yuna na yembi salle d'attente na même album na yembi Biki Rouge wana premier album wana 3 chansons on a participé na baker ya nzembo tout. Mais pourquoi ça n'a pas cartonné comme autre ça ko ka banzembo ba la sa Carlito ba Chakembo ba Zoyemba pourquoi il y a un peu ce qui ampleur wana te au moment où Epine c'est un gars auto ebike remplacer valable à Carlito et à Chakembo na kati ya groupe bana yeko. OK. Bon, ce que salamaki bongo wana eza ma solo c'est ndenge papa solo là na producteur promotion salamaki. Mais promotion moi ti lelo boy to sana bu ego edenga. Bino Epine komo mbaka bien boy bato ba découvrir raote ba mona raote. Uzomona. Quand on se découvre bazomona biloko wana esa bonezi banzembo wana ko nzembo to yemba na velanga bailo nzembo ya nini nzembo temba ya yuna niti banzembo wana yuna nzembo wana na edite rata un extrait na mutu faut zala nzembo biso to yembi nzembo nzembo nazuki kati na ngwaka izo elanga mingi ata mo mukeka ka ne fiske ta refon mama ta ko ta suka yuna libongo yo masuwa ya bolingo na biso esemi yo nde moto ponaki yango yuna soki pe bangando soki pe bangubu banyoka na ba mauvais esprit yo nde moto ponaki yango libongo yo venanga bayela bimi tala lelo yo tokomi nde koka bwana na tango tozwi nde bankoko mpasi likambo yango euti nde mosika bana Kinshasa bakomi nde kokamwa baflater basilisi nde maloba bakondane nga na likambo bayebi ntina te nani apesanga rezo na famille oyo yuna ojeni. Epine tant ozoyemba moi zemisanga ma chair de poule mais je n'arrive pas à comprendre comment boyembi na balanga nzembo makasi papa Lutumba na ba niveau to ebelie orchestre ko zo balance te quand même bana OK na poto mobimba babi ke bana OK ça orchestre moko danger donc après Lombo Makiadi c'est quand même papa Simaro Lutumba puis ça na bana ya makasi oza ba remplacer valable ya ba artiste de renom je sais pas na habité et ça manque de soutien le bas il est bana poto ba et ça manque de soutien ou nini qu'est-ce qui se passe au juste ça manque de soutien
ça manque à soutien côté la papa Simaro poète papa Simaro tenait poète icône baoba monument na habité ba mode ba médaille tout monde a dit depuis ce fanda na vie ta ba grand frère mususu là c'est pas ba tarabi ba no na fanda ba mais avion na pour défendre zimba ba répertoire na ba grand chanteur ba imba ba grand chanteur ba imba banzimbo na zo imba o et vous n'avez pas carali tout est n'imba banzimbo na kata répertoire na kota na imba do na za polyvalent vous on a fou na banzimbo na ba grand chanteur mais ils ont pas si kota la papa akoli papa il sera bien banana koli tant on a koli zo singande ba soutenir ngam il faut soutenir vrai o bato ba ninga musique ya bana o papa pour tu ba o eza o kesa papa o kesa pour mais mo biso ba bana so ko fa na musique to tato ma musique ba nde ba sundo di père bon malheureusement nzamba la raté na musique fourmi zo be la bana ngola Chris Ngunza compagnie Chris Ngunza moro ya vena nga moro na kata Mikeli moro ndefi voilà mama Tina ba koti masolo ndo mo to mo kinde bangola posoka basanga Nicolas Kiwete ye a continuer ma igwe a continuer masolo ngote ba vena nga igwe azali ba vi igwe bali mais sur de l'autre zo fanda bu ye ili ga bu ça le raba to le raba vi igwe motema pembe maboko pete papa na Serge mobala mama tusha makata oko sunga ka bakata ka ngote oko sunga bakata ka te président Nikedo na kata Suisse mobala mama tusha papa na Jino donc irata kati yango zo mo samba mais soki baza ba vena nga loka ba salaire ali na kata Londres ozo mo zo loka ba vela loka ba salaire ali toujours maboko pete soki baza ebele bazo soutenir FVO ba soutenir biso bana bana oke musu bakamwa mais misamba na oke musu batambola makolo et ba gâche en terme utala mutazo comparer ta ile mungongo de mutazo yembela comment zo tambola makolo mutu wana zo yemba na eta zo tambola na kale bizarre normal biso to vraiment normal biso to zo yekola biso ko to fama papa Simaro biso zo ko yekola mais ba soutenir papa Simaro ba soutenir tanga za vibo et tout le monde na ba soutenir père wana ba biloko na soki bimi et ça rapena que tanga loko ane bimi na éviter gouvernement ou bien ba tambongo ba ali que loko papa Simaro mbo pas koli eloko papa Simaro bimi tout ça mona maboko na eloko ne zangi po ele kana télévision te eloko ne zangi po ele kana te ba to mona ngona ba trace TV abiloko loka ba nzembo na betelo to yemana ba fe ba ilo ba biloko ka ba biki rouge et ratane Amanda chante ba yemba ba bengongo akuma yemba bengongo ta dega mi se ba yemba album ana me rata to yesu to ko beta sous encore toujours to beta encore toujours pato yo ka kyanga na boki basali popuri ariete okay inde wapie mama Hortense okay inde wapie moimo kominde kokota butu e komi koinda basoso bakomi kozonga ndako babimaki na tongo bapara bakei koluka bana bakendeki kosakana pokwa tango ya bolingo moto na boki baza kodenda omiki nzamba otombola loke beti ya bafaka mena itwaka tututa le pese sengo miniti boye la suti ata bino ba media ba konza ba chaîne bazali vous soutenir na papa Simaro et puis na tanga te ya ka bando tambola ina chaîne ayi ko tika ba CD ayi na bo soutenir ta boki ne tsa su sa album mo ka zo sana tant biloko ne zo dimana vous soutenir ba album mo ezali so ke pas Diego vous encore toujours ezali et pourquoi beta ka ta album a danger vers le bama le danger donc banze mo so na ngi ndelo banze mo so tant se peut bozangi na mino kisi peut-être peut bozangi kisi baninga nyoso wa simba sima me bino bongo simba te kisi te musique eza kitande na zoemba bo so kisi na ebite abasi na wasi so bibana so zo kisi okima mbangu so ebino okima so za mbangu to kezo kisi okima mbangu na limite okima bakole ko kapoza kana mbangu te bana poto bino ba ebozi occasion ko landa biso o to yembaki zaki epine Denzoli Passa comme vous le savez. C'est un grand chanteur, un remplaçant valable. Nazokoloba, peine à insister, il y a Carlito là, ça paye à Chakembo. Donc, lelo, ce qu'on a orchestre, c'est ok. Otuni épine, bah, si babi que no yende danger kaka. Donc, yende. Donc, bon, comprendre ma kamazoloba, il faut soutenir cet orchestre. Il faut soutenir le musicien de cet orchestre Banaoke. Beaucoup n'ingate yoza na poto kena kalomo na musicien moka bana ya Banaoke a un bar danger à autant bala makolo. Ça ne peut pas te plaire. Alors, bana mikili, bana bipai na bipai, oyo a musicien na bino.
il faut les soutenir. Comme on a Épine Denzu Lipasa, donc il y a des gens remplaçants valables. Il y a Carlito Lassa. Donc, Babiloko Nyonso na ba concert, nenga za on a tika la ate. Au concert Angola, Épine est présent. Au concert Napoto, Épine est présent. Au concert ceux qui wapi na Asie, na Océanie, c'est lui. Beau soutenir. Avec Pacha, Baegeli Bundu, Baharijana, Uzomona, Baharijana, tous ces belés, Bachapana, Donki. Et ça, pendant c'est. Et puis, tu comme na souka, tu comme vraiment na souka masono na kasi, tout a été dit. Na évité ni ne reco bisa na bana poto parce que on clôture l'émission. En tout cas, nous bouclons la boucle. Bon, bana poto na zope sarara. Na zope sabambote na ya trop, na pesi mbote ya trop na moro ndefi na kati ya Bruxelles. Pa ya mama Tina to mona na mère elenge ezala ya trop. Pesi mbote pa mama Tina na pesi mbote na Sane Ali. Na pesi mbote na vena nga Nikedo kiawete maboko pete. Igwe, salut. Tous la système. Yeyo Igwe yeyo bobo yeyo monobela masolo journaliste à carré. Yeyo. Tina ba radio, ba promotion c'est moi. Igwe Nikedo kiawete batika yo. Pesi mbote trop sana ba Benimbole ba Doda motema Benimbole na ba Izanzumba ba Lora motema Budo ba tubazebele batulanga lokola ba Joki Sisi na pesa mbote trop batulanga ba Jino mwana Dallas pesa mbote trop na Okasol papa Tendai papa Basho Bashala en tout cas nzamba batelae papa Basho Bashala maman Bichilix. Sans oublier mon papa Lutumba. Papa Simaru, Nzamba Batelaye, toujours, Bungutsaye na Losambo, Bato Bangaba Bomayana Bobomena, on te parle. Bomete Boutikana, Sobeto Sepelana, on te. Merci bien. Et mon frère, est-ce que tu as séparé un numéro rapidement, numéro à téléphone? Donc plus 243, code. Plus 243, numéro Nangadali 089 68 958. 089 68 958 958 na bandela bien 089 68 958 na suka 58 ka na suka na 58 aussi na de nous passe de la bino ya trop ba vena ngabega kanda bana Bruxelles bana kobenga bana poto vraiment numéro ya ngwana Chris Ngunza société Chris Ngunza na kati ya Luanda. Merci bien. Et puis, voilà, merci en tout cas de nous répondre à l'invitation de ce EHP Média. Et Tondio Botondi, je crois que cette émission va impacter. Et puis, battu sur les autres habitudes, dans EHP Média, na poto partout, pour soutenir mon oyo. Azad danger, donc, yé, azad remplaçant valable à Carlito Bengaye. Et ça, là, bien. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Si vous l'avez aimé, dites merci à toute l'équipe technique. Et je pense aussi à Gloire Ngindu. Ou à celle qui est Bisoto Bimanek, Tozo Bimaboye, n'a pensé sous son Joël Koudinga kuna na London, Masananga en tout cas Salam Yato. Je pense aussi à l'évangéliste de Milonome, des pesanteurs en la personne de David Lokanga. Sans oublier Yemoko Pin tienne Pacha le boss moi na wa na poto na marque na Yemoko za na États-Unis d'Amérique. Merci. Tous les gars bien fait et que ça le malango comme d'hab. En tout cas, nous sommes arrivés à la fin de cette émission une fois de plus. Merci et puis à nous revoir. Ria, vraiment, écoutez-moi. C'était na yo ekomi kosepelisa kocha mobimba angora braza pe Kongo Kinshasa basepeli Abidjan bakotarango Paris pe bakotarango États-Unis pe bakomone aye sitango EHP Media sitango kitokwe www.ehpmedia.com sitango kitoko na kotala ema aye EHP Media Chansi Amani Pista Papa EHP Media Gordon Doudou Kembeli Edo Amani Gordon Doudou Kembeli EHP Media Sito Agayare EHP Media Tita Gayare
HP Media sitagayari HP Media Chansi Amania Pista Papa HP Media Ngalinga garanga HP Media Ngalinga garanga HP Media Ngalinga garanga HP Media Ngalinga